ayebi yango. Si la orgueilleuse, a considéré abatute. Si la mimon a ça grave. Ami comme ça grave par rapport à nenge ke akuta nana maman Olive. Abosani ke zape na bateau bakuta na maman Olive liboso na ye. Si la mimon na ye penane première dame. Mazala première dame te ko zala pembe na première dame elingi ko lobate ke si la za première dame. Si la squale lata ben wana, maman livre en simple. Si la boto la ben wana, ya qui première dame si la lata ngo, aya na musko na théâtre. A considérer bande connecté. Ce qu'on soit belle vie, aye ya Serge, Gingombe, a considérer bango. Bande koné ba pese valeur te. A bande koné belle vie ça la priorité na bango. Et là ko ça la bino hein. Si là, amuta 12, amuta wenge, aola ki sapena ke, azala ex ya musicien. Pe musicien pa ampambati. Poso ki aye, batu baye na ba tournage. Classe plasmatique au prix qui sanga oki misanga inspiration. Ba mono na bilili ndo sala. Na ya ka voix belle vie na za mabe. Na ou faire comprendre ya gola. Combien si belle vie a longoli théâtre. Na même kelele akati siango océan et kei tina Corée d'ici. Si la considéra batute batu so baye tournage mukola lokola papa Serge mukola lokola mama top ma top ana bassin kati. Si lelo ezali ma kilo ezotambolo na veine mbonga beve zaka mura. Boya awa biso soto mona ba audio ba makambu nyonso avant brando kumisa Belleville. Belleville zaka capable okabela yo mura. Oze lo côté ozaka mutu mwa bisenga sengo bande ko ya ko senga ye oya ko chapasi na yo mama na bino ndavanda na yolo azo souffrir aope mamu pepe mona mama bazuma tumba. Oyo lobi maman zo bela boye boye. Ben vie peut-être aïe a aidé yo. Va être na 200 300 $. Et ça maman bino mo bano lobat. Les paroles s'envolent, les vidéos restent ici. Surtout que na ba vidéo akala. Akabeli yo. Sko bolingo oyo belle vie azana ngo na théâtre. Nenga longola théâtre na maya makele la memi yango atambwisi yango na bande kone a valoriser bande kone ba artiste. Azala incapable ya ko pesa ka bango mbongo o mutu akoki ko survivre na bana na foyer na ye. Ndengo yo bimisa ke par film soki mbongo mkolana luki mwasi mobo be jigolo mobo passé na nuit na hôtel mobo ye ezana lili wana belle vie abandaki ko se réserver en somba chaînette te en somba perika kabelo te pour parce que azali na projet bella production il faut ebotama OK ya gola ngana zoba loko ayoti tango yo sala analyse yo za voici là ngana voix belle vie. Alors faut ça la analyse mo boye si la muta mayele loko abo chaka ye bemoko na belle vie mikolonga koma chaet na koma na chaye na chaye scénariste akomate menga na chaye loko abino bo comparer na belle vie na chaye si la scénariste belle vie a scénariste yo sa voix belle vie ngana sa voix belle vie yo sa voix si la alors faut ça la bango nini moko boye analyse mo intelligent. OK? Toi, koko solo là, tu le quoi babounou. En tout cas, tendance dit binga faut ya. Il faut y avoir que ça là, analyse sur vie artistique. Ya si là. Parce que yone moutina les abakouk nyonso. Na batu ya ma finga nyonso. Ya si là. Apparemment, moi je te connais bien. Ma sœur, osaka vraiment ma yele, okenda classe. Oza d'expérience, à part non que l'on a nommé l'on na théâtre parce que vous avez une carrière moi il y a bien. Au tourna ba film o e bêta. Tendresse azana ba film oyo ezo daté longtemps na pour que musique te kande na lobby. Na na contrôle la sur cette fois-ci pour na kitinga mo sur le terrain. Ezalaki matata bandeko. Film à la biso innocent ou coupable. 11e épisode lobby ezaki souka.
ezalaki oyokaka etumba ya banzoko nini eyokaka pasi eza matiti nde eyokaka pasi lobi na 11e épisode ezalaki piken kote Guy Ngombe kote kuna Linda coach aopesa elengi Linda siko abimi pena na po na ye oh non Zezi non. En tout cas, félicitations à Bino Mibale, Linda Coach, l'épisode à lobby. Linda Coach, Gingome. En tout cas, voilà que ça qui mousaleza. Gingome kuna pas appelé sa fierté à groupe Simba. A appelé sa fierté à groupe sans souci. Côté msuto tomboli papa Elombe. Côté msuto tomboli papa sans souci. Et bois Camille Kemal. Lobby na procès na biso lobby na kata innocent ou coupable bandeko. Linda aza trop mayele. Fi bezote na batozo loba. Ebo Linda memi biso na nupenza ke. Ba menace nyonso yo Aziz asala Tirbo da Davina. Obika to bossa na ki en lobby. To bossa na ki yango To bossa na ki on makasi po faso a memela biso world. A faire voir biso. Sko moko susu Gingombe avocat de Lix. Ayeli biso. Alors si biso sous nanzela. À faire comprendre public. Mais loko la vérité ezakaka loko a milinga. Soki atozo la mananda ko pesi moto abakonyo kangi ba fenêtre ba ke milinga ekulukaka place bima. Ezande mona vérité. Vérité ya nini? Ton vini na biso. Nzokanda solo la kana tonto Blaise mbala maabe vi. Aebisaka ye soki mwana pesi ya muro azoluka te ou bien Davina sali makasi asangise na mwana te bango nyonso bako perdre. Sko aliro yo makambo ezokedele po mère alinga otia biso mo pardon. Okako votre cœur bat plus fort. Novelas au Congo. Novelas au Belleville TV là-bas. Votre cœur bat plus fort. Mbou. Là, Bisabino Bandeko. Selon va dire, il y a ton vini. Alors, bah, qui va on so bako perdre. Surtout que ton vini a ebi na pas à moi na mote. Considération boy. Azaï na mote na moi. Aye ko considérer moi na koyeba valeur ya moi na tangu Davina bali. Ndo yo kaka diamant na maboko azoba ozaiki na diamant okende pe na comptoir mo boteki ngo vino ebongi en clin d'œil. Mais ye tellement ayeba na valeur na ngote ozwi na yo moni oka oyo eza kwa mulangi obwaki mutu sa lokoti yango a memi yango esika oyo ekoki ko bonga ateka po abonga. Diamant c'est Davina. Tonton Tirbo a bongisi Davina. A pesuye valeur. Oh, moi si nyon so alukaka na vie. Bandeko. Nanga muyanda kwa mama bevi. Mère, yo pe logique le kata yobo. Wale ya baba liwati. O kapea o amwana. Mama otina na liwa. Mère a exigé mobali na ye. Habité, biso to sambelaka. Ndako mensonge robomba mate. Surtout que innocente moko boy azo pourrir déjà na prison. Et si mbate faut que la vérité ya makambo yo camarade na yo ayebisa yo. Bandeko.
Beaucoup maintenant na commentaire est-ce que place na ma belle faire raisonner bien pour ça risque. Et ça le quoi on dirait au côté déjà na kata likambango boyokana ki ensemble pour l'état za kazoba boyobi l'état tangate na bayanke de balobaka l'état tangate l'état kanga ka jeté bayo vérifier na sima bakangi no bikanga kanga ba vérifier na sima mais ma belle habité mutu mo boye akoki ofuta na likambo ya yebite oyebi na ebandeli façon o makambo ekendela ki biso toyebika te aziza tubi mwa batutonga mpepe nande lisusu koni mama zabe koni fwati na biso kuna kongeti sasa madame beauté image apesi biso elenge abi te lo senti nga peso za elo abono chuba mwana na tonga mpepe ote biso ekotia biso na buli yeke oui tonzima parce que ba menace ya Aziz ezalaki grave moi si waza blessé biso soto yebi aza capable ya nyonso koza pe blessé ata na kifiança ya pamba te bosombi biloko ya libala ekufi oka aboye oyebi degrade douleur wana nzoka nde tata ya mwana ye moko yango monaka bolingo ya bien ezalaki pas mwasi mama oyo amemaka 9 mois ndazala na bolingo ya bien papa tiaka na ye semence mayebi pasi nango te komema yango ayebi yango te yango tomona omoni mpe mibali mosusu ana mbongo asakrifie vi ya mwana akomisi mwana kizengi akomisi mwana eloko moko boye mais ezaka bakara komona mama abebisi mwana na ye na contre mibali te ezaka mwa bakamo eza rare pasa kobota pasa kobima zemi ezaka pasi mo boye ka mutu moko nde ayebango vini loko abokola na ye te ayeba na ye te fièvre ya 2h nde ezala 2h du matin mpe ya bato balali boye obaluki boye otuta mwana boyoki moto ya mbabola otie pe ya thermomètre boye kuna ezopesa 39 38 ayeba ye na ye pasi wana te donc so na kozonga mwa mokie je crois koza 5e épisode non 5e épisode te ekozala na 2e épisode maleya yango balobaka mwana fo oyoka moboti na yo tosala no résumé 2e épisode ana maleya aloba na Davina alobi à partir ya lelo chauffeur akendaka lisusu kozwa mwana te mpo vini azosalaka matata nde baloba munoko mukolo elumba solo me makambo alobaka elumba solo te ayebisaki Davina soki chauffeur apelisi mutuka yo matina mwana omoni ndenge mwana atikali omoni ndenge mwana kobima po soki ezalaki Davina asalelaki maloba ya mama na ye asalaki yango sur le jour oyo vini ayaka ko se présenter devant mwana ya koya koyebisa mwana ke nga naza papa na yo msu elinga esalama te ou bien elingaki esalama misalami na miso ya Davina baide oyo peut-être vini ayaki nango elinga osalama te bato so baba darling là tomoni fin te okomi kokondamne déjà vini est-ce que cheveux eza ye parce que batu oyo mibale oyo batie na kati wana deja ba problème ezalaki yo bando suspecté eza ziza eza vini mais papa na biso Blaise l'épisode du 11e épisode à lobby a confirmé ba dire oyo masane ya banda koloba abina ndenge makamu et se dérouler te ya ka vini po tozonga mukie obile babenga vini mwana kufi nga pe na mona ke suspect ata utobokola no mwana wote wa assistant na wote na première pas au mwana chaka wa assistant na wote na première fois mwana vandaka na première fois mwana ngulumaka na première fois mwana bimisaka mona ye liboso na munoko mais
po yonde ochaki semence. Mais Vini vraiment azalaki vrai te. Azalaki vrai te kotala tangu papa na bango alingaka kende. Vini aboya papa bango kende. Toujours na Chindonda na yebiso nde tobenga na Chiluba. Chindonda. Mona famille ba leki o azala na yane kebo azongi boy. Ba Chindonda. Na Chindonda na ya Alex. Leki de Lix. Te toke na ye. Donc Vini alingaka kende. Acha désordre ndenge ezalaka. Po moi suivi ezala te nani. Fala ki sapene ke azana kande loko esalami. Nzoka nde abande ko mila ki sa déjà ke po omoni ndo ki so ale mutalela makasi mona matanga. Na ndenge osakana te. Au lela makasi. Oyi bato balela makasi na matanga. Ke baba mona bango suspect. Suspect makasi. Yani mona Vini. Acha des ordres makasi. Pour ata moyen te mwasi ou bien tonton Turbo amona ke ba raisonner ke peke ba menace pe zaki na ngambo Vini. Bon ba tala kaka ba menace so zaki na ngambo Aziza. Tozonga na kati ya ibale ya Bethesda o ezali tribunal. Na tribunal Mayele oyo Linda coach azanango alinga retourner situation. Selon ba dire ya Linda coach ndenga bandok kendele nango ezake papa Turbo azape capable de rouler sa mwana na poison pour que atika na mwasi na ya savourer mwasi na ye moko quelque part azo faire voir mokilikie ba beau-père ba lingana bango pe bana ya basi na bango ti ezala nango pe mba mama bino boy alinga kote a créer la ko ba problème alongolo ka pembe na mama bino bo kabwana ezalaka belé za ba réalité sala ma ebele mais na kawana biso to monaki ne bandeli na premier épisode nenge tonton Turbo anoko considérer Junior po azane pe muto sa ba semblate eza pe na relation musubo banyango bo mbala o sepela na mwana o te yo mo so oyeba mais na kawana ti tonton Turbo azali na ba considération ebele na mwana na ye bref ane tomoni mama ya tonton Turbo mama Marie-Jeanne Mokomba Marie-Jeanne azopesa mwana na bolingo lokola koko na ye pona nini ayebeke mwana na ye azopesa mwana o considération a considérer mwana na ye surtout que adoptaki ye eloko ekangisi Aziza place wana mama Belleville atei biso il faut kozala na maîtrise quel que soit likambo eza grave il faut koyeba makambo nini oyo yo ozobimisa na munoko na yo menace bakangela kango surtout que ekomi na ka ya maître oyo linkoloba moto akufi na ka ya ebembe ekomaka très grave en plus eza condamnable oui tomona eza pe na bato mosusu bakenda ba prison alobi no yo zeya na olakisa o yo songa kuta na occasion na obomo mutu wana kei na ye na prince batuti ye na mutuka na mutu mosusu me lokola ka o wana andexaki ye mokili emonaki batemoin bazalaki eza pe na bato mosusu bakenda ba prison bongo yango wana mama Aziza place wa mama Belleville atei biso quelque soit likambo yango eza grave Marina ebisaki elo mosoko azali mobala vie na o quelque soit famille ebanda compliqué ye
quelque soit makambo alinga kangama na yo onye kaka bobalana ou bonye bobanda cohabiter ensemble si mukolo oyo famille kozala d'accord bobalani mais lokola ke bala mwasi mususu camarade nanga Aziza tika ambala vinoti tine Marina laba no pesa ba conseil bongo ndeko na biso esi amenasaki na ndaku ya tonton Turbo pe pona raison ya sécurité na ye atia ba caméra ya enregistra ki e maloba na ye tout eloko ekangamisi ye yango wana donc akangami na mutambu oyo ke yo moko chaki mutambu okanga nyama siko yo bosani oleki wana mutambu yango su ekangi yo moko oyo eza pasi lelo tozela na 16h30 total la suite fin ya film biso innocent ou coupable pour ma belle-vie aza mutoyo asili saka histoire te ba idée ne pe suka kate oui poza ba film msu ba théâtre msu bo tali yango pe boyo mo pe ke idée za ya suka oui mais et suka te et ça vous avez droit de savoir to sur la moi mukie je m'excuse to sur la moi mukie na makambu oyo toso la moi mukie na mambo ezoleka sur la toile Yagola a une sortie médiatique nazo éviter ko kata ba vidéo ya batu ko chaka YouTube akoma compliqué surtout que makambo na ba guerre ndenge zaleli so zo kata ba ko ke bando funda ka chaque fois kata ba vidéo ba ba funda yo ba obote donc YouTube ba obombela o ya omona to ko yeli problème ma ngana za voix ya belle-vie na makambo nyonso o ba finga ka o ya za sans voix na ngana voix ne na zo ata ya kotala pe ya koyoka nalandi ba dire ya Yagola telema ao olobi boye batu o nyonso bazo finga sila lelo eza batu oyo bazaka bien na sila asalela bango alesa bango vu que jalousie oyo madame Belle-Vie aza nango envers madame Sila. Premièrement, Yagola, on dirait tant makambo e banda yo za en Afrique d'ici du kuna. Koto banda ovanda na ndaku mobo soke yindi. Nege bato Angola balobaka rushka. So ba yo refoulé bato. Okoti zamba. Okiminan. On dirait yokuta na ours, on dirait yokuta na lion. Ozalati. Na histoire Belle-Vie TV ne banda production liboso. Pour ton information, il faut qu'on soit temps ya ko se documenter. D'accord? D'accord Yagola. Na ebite malade obelo ozui ba perte ta mémoire ou bien ni. Kwa kana ba sortie médiatique oyo eza kitoko te. Pour terminer un employeur peut-être famille libota balinga ba CPA na moté. Je me réserve. Quoi quand on va sortir médiatique te oya makambo oyo yebiti. Premièrement, Belle-Vie TV et banda production, Bella production et banda liboso ya SB na bino. SB eza chaîne o muto o sabati être né a Ocha. Et eza maison de production te. OK? Baza déjà des entreprises différentes. Premièrement, Belle-Vie nde asala ayeko bongisa théâtre alongoli yango na maya makelele amemeli biso yango na Fleuve Congo atambuso na Fleuve Congo akia kati océan akati ali amati. Belle-Vie nde ayako valoriser bandeko na ba comédien qu'on se le dise
bazara batu so baye tournage ba kolela ka nzala papa ba comédien bando ya ba tournage moboye aye kaka po ateka face. En tout cas ba collègue ya maman Belleville bo excusenga non ça juste analyse po batu nyonso babandaka nde balobaka ya le haut ya le bas batu nyonso babanda na 0 po ya koma na 1 na boy ke langage nanga ezala mal interprété ndenge ba interpréta makambu ke na yeba maman Belleville et pas papa na biso ba fille ma papa biso major batu ba salela ngo ba analyse ba interpréta ngo mabe lelo aye na mukie oyo ye azala nango pona sepelisa bino yagola ndenge langage na bino boloba wana ponga na kendaka na bena bino na fazo bino bozaleli na mukie ya mbongo oyo Belleville azwa na kinga kati na mayele o po bandozo bango nyonso ndenge moko Teresa leka na TV ba na mayele oyo bango bazaye nango bazwa mbongo ndenge mote soki mama ni mama apesi $500 donc ma Belleville pe aozwa $500 attends que moi na mayele moi na mukongo Belleville akozwa $500 na ye wana a garder na banque pour lobby Bella production exister oyo même ebele ya batu bazala na bango bazala incapable yo bimisa ba Bella production na bango bazali so bazwi mbongo bake na bar bazwi mbongo mukolana luki mwasi mo bobe gigolo mo bo passer na nuit na hotel mo boye eza na malili wana Belleville abandaki pour se réserver en son machinette te en son perika kabelo te pour parce que azali na projet Bella production il faut ebotama OK yagola ngana zoba loko ayoti tango yo sala analyse yo za voici là ngana voix Belleville alors faut to sala analyse mo boye si la muta mayele loko abochaka ye bemoko na Belleville mikolonga koma ochaete na koma na chai scénariste akomate menga na chai loko bino bo comparer na Belleville na chai si la scénariste Belleville a scénariste yo za voix Belleville ngana za voix Belleville yo za voix sila alors faut to sala bango nini moko boye ba analyse mo intelligent OK toi koko solo là te loko ba bunyu en tout cas tendance di binga fo ya il faut y a capable sala analyse sur vie artistique ya sila parce que yone mutu na les abakouk nyonso na batu ya mafinga nyonso ya sila apparemment moi je te connais bien ma sœur osaka vraiment mayele okenda classe oza l'expérience à part non kolongwa no milongola na théâtre parce que oza na carrière moi ya bien otourna ba film o ebeta Tendresse azana ba film oyo ezo daté longtemps na YouTube eza mukolo ya sila ko ya YouTube alors Tendresse dit binga yondo zana expérience ya ko ya ko sala analyse sur vie artistique ya sila et aba yagola te et aba Miss Lolo te parce que yo za ki dedans yo yebaki YouTube bandi bo bandi na ba Jerry Kobetos oyebaki bo tourner ba film en version tulise oyebaki alors yonde fo ya ko sale la biso yagola te yagola bana fana na Afrique du Sud soki rouge ke ye donc soki refoulement ye a continent zamba yango moni yagola uta Afrique du Sud mboka bilamba ezalaka pour Clarisse Place mazwa kapena ba coller uta Afrique du Sud sentir basket mais yagola yana bilamba te yana basket te elingo la kisakota banda ovanda soka yindi akoti Tamba yo benga na batali pe ba réfugié o ali ba boteli bilo nyonso yango yagola ya sambila ayaka na kekekech yagola Belleville aye a valoriser bandeko na ye na ba film depuis Bella production et bandi qu'on se le dise oyebi combien ba bali na mbongo ka o bazwaka na ba film a Belleville oyebi combien Batu soki lelo ba préféra Belleville eza par rapport ya kei. Si là d'abord tout le monde a yebi yango, si la orgueilleuse a considéré Batouté, si la mimon a grave,
ami comme ça grave par rapport ya ndenge ke akutana na maman Olive abosani ke zape na bato bakutana na maman Olive liboso na ye si la mimo na ye penane première dame mazala première dame te ko zala pembe na première dame elingi koloba te ke si la za première dame si la squad lata ben wana maman Olive ngana za simple si la boto la ben wana ya ki première dame si la lata ngo aya na musko na théâtre a considérer bande connaître ce que soki belle vie aye ya Serge Gingombe a considéré bango bande connaît pas pese valeur te a bande connaît belle vie ça la priorité na bango eloko sala bino si la amuta 12 amuta wenge aola ki pena ke azala ex ya musicien pe musicien pa mpambati pour soki aye batu baye na ba tournage classe plasmatique au prix kisanga oki misanga inspiration ba mono na bilili ndo sala na yaka voix Belleville na za mabe na faire comprendre Yagola combien si Belleville a longoli théâtre na même kelele akati siango océan et kei tina Corée du Sud si la considéra batute batu so baye tournage mukola lokola papa Serge mukola lokola mama top ana bassin o ekota 20 fois pas si la siko ma top aye tournage o vandi si ma top responsable ke azali mama bane belé o vandi si banda tongo tilo boyebise ke lelo nini cameraman a fauché biso ndeza boye mama oya tourner lobby eza biloko elekana SB soit disant ba tournage na bino elekaka na lupangu na Gombe nga na yebi ke si la za mwana zone kini soki Sitax Barumbu je sais pas moi Barumbu na Sitax wana mo milimo mabenyo so bati nyonso ba sokola bango na kuna na nini na mosquée maya na babwa kaka eneza place ici la uta donc si la soki aoko ko mate makambo eze belé par rapport au fois zonga kuna na mosquée pour nyata ba mayo ba sokola basi belle vite wana finite eza vérité biso so toyebi na Kinshasa na koleka kota Sitax te pas sa milimo mabe biso muna bazolongola batu babututu nyonso babwaka mai wana ke nyati on se si la kola côté kuna malgré belle vie akola kota mabe atimuteki kwanga yaya maya kwanga ba sokolela ngo nzoto ba yanke pe bo papa ba melango esa munene différence yango wana Yagola eloko liboso bozwa temps yo za voix ya nani oza voix sila zwa tambo sola na sila atia bande kone na considération ok belle vie na banda production ya ba film liboso sila soki SB ezo exister c'est grâce à belle vie qu'on dit et là oka boka bona o ba reza yo expliquer biso po madame Belleville a expliqué YouTube studio nenga na zana oyanga omona air de visionnage omona mbongo ezokota omona mbongo a publicité po mbongo na YouTube ekota mi balé est-ce que si la yebi yango boke vérifier mbongo a publicité za part mbongo ba vidéo za part est-ce que si la yebi yango je ne crois pas pour si la na YouTube studio te si la mona ka vidéo ezokota mbala moko aya moni yango na téléphone boluka na bolongo leloko wana na théâtre nyonso aussi la sali na kozala pembeni ya mutu lokola papier lombe si la a fois la capable ya commise en charge tinde bino bozo lobake bazo finga sila ba aussi sala sila boy sila d'abord premièrement za irresponsable nzoto na ye nzoto neza ni neza SB il faut za charge ya nzoto ne ye moko sa mutu sa nini ndenge Belleville TV telema na maya misu nango en tout cas famille libota ba conseil bino bo excuser nga lelo Yagola kene musika Yagola bino SB ezo fêter 5 ans Bella production et que fêter 7e année année oyo 7e année ce qu'on a la différence à 2 ans na 2 ans on a pas si là aya ko fongola SB Belleville déjà les bon à YouTube il y a 2 ans et c'est aller à kiamu tanga Monica lia ngo abi ndeko langa moto souffra na ye fona
na la qui c'est boye boye. Oh mon a différence à 2 ans. Donc moi na 2 ans ako me m'appelle qui maman bango sokola ye pas jouer na kiti boye. Amemi e pas bondeli le ki. Yo ko ya to osala batu analyse awa. Que Davina abane ko souffrir na Belleville azale wat. Est-ce que Belleville a censé osala ça tout le monde na théâtre? Yango ta yo lo bake nani sila asali sa Davina. Nambango ni te tout là tout que non dans zone de turbulence nambango ni. Elle est capable de retourner ses gardes na ba propre moyen ne moko. Obo yo kabela muto anango. Anango te ma chérie. Anango te posoka zalaki nango. Chaîne munene lokola SB na chongo pe munene na ina ngona 300 et quelques kande bisoto anango. Na chongo pe munene de kana chelo munene. Te na memi ngo world. Te nani TV5 lokola SB. Elinga ozala na nini na partenaire te. Oui, partenaire elinga ozala na sens que musala nyonso senga soutien. Donc bato baza ba partenaire volontaire en retour ba ozele le côté. C'est 2 choses différentes. Ne Belleville pas za na ba partenaire po boyo lo balanga ke bo Belleville na ba partenaire te. Aza na ba partenaire o baza ba partenaire volontaire. Nga na ye na nga bo na star na nga na 8000 balles na pesi ma Belleville. Ajouter na mbongo no sa ba film. En retour, ce qui fait la production et produire mbongo. Est-ce que on peut s'en te? Mais bino, si la kabolaka dépense na mutuana ko pesa par exemple, ponga na même bino na world. Bo se compare na avec Belleville. Après bino $10,000, bo tunise filme. Tangu mbongo ekota. Pope mikolo bo etala meli moyete. Tangu mbongo ekokota. Mutana longo na $10,000 na ye. Yaya. Ce qui par exemple bon produire 20 000. Alors on a $10,000 à chez Moupanzi. $10,000 on appelle à calculer. Et ça on appelle un mot mais film est variaka. Et à mon qui na même à $15,000. Et si là mon tourné. Na même à $15,000. Alors on dit 15,000. Besoin 20 000. Atika na 5 000. 5 000 quoi bénéfice. Besoin 2,500 2,500. Si la paix côté au boy. Aza ser moro boy alinga mambo lata makasi. Akoki komi privé te aso makabelo non te milaite. Si la linga vetina mingi. Alinga bilo na shine ana mingi. Jeep na kapo bot o bomé o akopne. Na bilo na kinosoma prima ko ana po eza bilo ka age na he. Selon age nzoto na he. Yango wana. Donc Berrero aussi la sali. Et à lokola, maman, boboti esika moko, na ndeko na yo. Moi na ndeko na 6 classe. Ya yo akoki même pas kokoma na première c'est yo. O ba benga ko suri 7e. Akoki même pas kokoma. Yo komo yo ke la mona ninga zuwa. Ende mona sila. Alors ya gola. So yo pe nous a souci sila makasi. Bo kanga mayo na tendresse dibinga. Bo ke so na sila pour na vie artistique ne eke bien. Et que bien te. Pour mon colo vie artistique ya si le tambola bien. Ko soit na nyonso ici là. Pour ce qui toke na nga mama Belleville, ne pasteur de la foi loba. Bo wela nini. Ezaka papa nana bikamunete. Bo batuna ma sila. Madame Sila. Madame anonyme. Batuniye, balobi boye. Problème nini ozana ngona madame Belleville, abeze le côté. Mais na c'est rivalité, ba ma finga ezoya pourquoi? Si la okokate, scénario ke ezongi. Même so théâtre totalo eza étonnamment na mois de septembre, mais totango na novembre. Si on est totango na novembre, vous voyez combien de films qui je crois 3 films hein. 3 films. Comme on a que Belleville a muninga na yote. Ko tourna film hein, mais 3 films mo boza liboso nango. Eza mambo eza ngasila. Boko misa SB chaîne YouTube ya bien. Pour na memi on a word na memi on a niveau que eza nini o TV5. TV5 na bino mabe nango eza nini. Boko ti premier épisode, deuxième épisode bo tourner na même semaine. Yango mona kake boko misa ambiance à tournage partie 1, partie 2, partie 3. Batu na bino ba abonné à sila. Na memi na niveau 300K. Ba abonné à sila. Il y a 300 et quelques cas.
bazo zela basi batala premier épisode bazui goût yo vandisi bango na eza quoi otie batu fumbwa na fufu otie batu fumbwa na fufu ale fumbwa esili olongoli na osani na mesa otika batu na fufu na maboko okenda nuke lamba fumbwa mususu mukoloka asila otambisa vie artistique ne bien na organisation atali organisation ya bela production na misu ya mawa na misu ya bolingo na misu na yeba omona kama kopana nyonso esila po akoma na bongo mais faut vous aider bosala promotion contrat oyo ya mutu oyo partenaire bazana ye sila zala capable ya kokata contrat na ye po biso soto yebi contrat soki bokati yango yo mutu okati yango fo futa ye o dédommager ye mais sila koma na capable ya ko dédommager ye botombola ka kombo sila pamba ta yo muko sheni ti lelo za maboko ya mutu obi mutu ana tala mutu ana mutu leona lobi na souhaité te ki akufi mwasi nepe est-ce que bolandela bien mwasi ya mutu ana za abakuko aza abakuko ekomela kutu faire egola mwasi nani warriors bino boyebi yango te yango abomba ke na elongi azipake boye eza ndenge moko lelo soki partenaire ana ate bana ya mutu wana mwasi ya mutu wana lobi asala binoko sila opike crise esimba te bela babone na niveau aza nango na TV5 Moura tema awa Moura telema awa Moura yo za monopole oloba te Moura yo tindo ya koloba na Belleville poza mutu muchopo na oye mebo excusez nga pour le terme muchopo na oye memaka nyei mbongo Belleville ya na kati si lelo ezali makilo ezotambolo na veine mbongo Belleville za kati Moura boya awa biso soto mona ba audio ba makambu nyonso avant brando kumisa Belleville azaka capable okabela yo Moura oze lokote ozalaka mutu mwa bisenga sengo bande koya ko senga ye oya ko chapasi na yo mama na bino ndavanda na yolo azo souffrir aopema mupepe mona mama bazuma tumba oyo lobi mama zo bela boye Belleville peut-être aye a aider yo va être na 200-300 $. Et ça mambo bino mo bando lobat les paroles s'envolent, les vidéos restent ici soto ke na ba vidéo akala akabeli yo sko bolingo oyo Belleville aza nango na théâtre nenga longola théâtre na maya makelela memi yango atambwisi yango na bandeko ne avaloriza bandeko ne ba artiste azala incapable ya kopesa ka bango mbongo o mutu akoki ko survivre na bana na foyer na ye ndenge yo bimisa ke par film so que film eza na 12 épisodes ma Belleville apesa bango ka $100 mais yo eloko to osali la Belleville eloko to okoti la Belleville implicité au lia 200 au lia 300 malika babalela mubali mutu abongo siko apesa bino obongo siko po apesa bandeko ne oyo ba osaile musala na kena na phase oyo lobi ke bato ba osaila Belleville musala bango ne ba matisi bela production po Belleville ko jouer moins Moura wana kindoki nzambe olokaka po mutu nyonso aza mari bongola mutu nyonso oyo aza ma chérie mon frère andoki eza misala butu obimisi yango na moi Belleville apesa bango $100 par film mutu mukolo ndenge oloba mutu mukolo kwa pa Serge mutu mukolo lokola Tirbo ndenge yo lobiti bapesa bango $100 siko soki yo confirmer $100 ya Belleville si la pesa bango combien boye langa fiche de paye ya SB afuta ka ba acteur ba actrice combien
Po bino boche biso $100. $100 ya mbongo ebele na bo yango te. Eza batu mususu bandi musa le premier ti le 30. Ba ofute $50. Mbule beta moya oke musala. Tokeka non na phase à $100 na ponga linga oke na bena bino. Nga sala analyse teke na luka na mema bino word jamais. Bino so boye na analyse mobo ya bazoba e mona milongola na wana na tokoti na toko mapea raisonnement na bino. Boye langa si la futa batu combien? A futa batu combien? Mais Bellevue ebani quand même $100. Et là ko salinga bien. Moi non maman na bango ebe ko beta ndembo te obimi raté na lobi boye. Et là ko salinga bien pour confirmer que Bellevue a tout chaque mbongo na Bellevue TV. Amen. Boye bi ke asala musala en 20. Donc aza mutamayele a kotisa. A kotisa. Nebo lobi ke za ba retomba mbongo kingaka chito boite. Est-ce que Bellevue cha mutu munduki akabele mbongo? Hein? So mama Olive a pesi 400. Bellevue pas 400. Ndena lo bene bande. E ma bete mbongo nyonso za na source na wata mbongo commerce za na source na. On a banana $100 lelo na komi na $1000. E ma bete. Nenga yo ye koloba, olobi ke batu wana ba papa Serge ba Pierrot ba nani ba ne ba Marie-Jeanne ne ba Matisi nini wana to boite. Est-ce que to ko wanga na musana mo? To wanga na te. Oyebe zani. Soki Bellevue d'abord premièrement a une chance ya vite. Quel que soit abenisa ki ini edo. Aye ko leka na Bellevue TV. So Bellevue a muta likolo kilo. Bellevue a ki na mbongo ya ko produire te. Eloko ane ngoke sote eloko obosa na ngo. Muta koza ane na makambo koza na succès. Est-ce que mutali a succès? Tant baloba l'argent répond à tout. Et ça ani. Donc Bellevue a na mbongo, a na chance à vie. Yango na étoile la bateau ba bengi saki. Oh lelo ya Gabi a confirmé les biso na TV abi que Bellevue a na banzunga kisi. Abosa ni ke Riye, alors que baby sac étoile na ina ba fima motaka. Bellevue a gardaki ya ye, a bombaki. Po ba zouaka chance à moi si na babiloko di genre wana. Bellevue a sala fima motaka te. Yango a sali Bellevue TV, a sali Candy Star et telemi na maya misu na. Soki lelo ba mama na bino. Ba tata na bino ya ba o bokumi sana ba théâtre so théâtre ici mbate c'est pas Bellevue. OK? OK moura. Soki Bellevue azo futa batu wana mbongo ke koki na bango te. Yo za mwino kwa batu wana te batu wana bango balongwa. Bayaka po ani. Elo ni eko ta jalousie entre Bellevue na Stila. Po batu théâtre ba comme priorité qu'on se le dise. Et c'est pas Bellevue. Nga ke nanda mo ba yambanga pe na ti. Donc, au chocolat au lait. Bachela nga pena lipa pena ou bien croissant mobo. Est-ce que l'obi so ba bengi singa ndako ana no boyo ki? Bino matala ne belé. Era otunse ba film bino boya na ba guerre olata. Manque à considération yé moko icône na bino. Aka tournage erni. Icône na bino ayebi nde tournage bandaka bandana liloba nzambe aolumba sola masumu aosambe ya nzambe nde mura ata Bellevue afuti bandeko ne $10 kutu $100 ya ebele banzonzingo bando dépenser là tangu muto akomi film azwi mbongo bando pesa bakombeza un mot ba $50 ba $20 ba producteur a minene kutu kuneza akandeke miteka mibundela miteka makasi ozwa batu ba relation batindeli ombongo ezaye bongo na théâtre on peut nana ngo bando sa théâtre mutaye tournage opese $100 kana $100 anene yango bayela ba tournage banda le premier ti le 30 ou bien banda lundi ti vendredi nde Bellevue a tournaka bon que bolo ba makamo bo maîtriser en te. Alors pour te conclure Moura yagola boye langa fiche ya SB fiche de paye oyo a fouté la kabatu
na ya omona ngo soki eleki ya Belvi TV $100 ana nde bino botie wana problème te boya loba nini nakala soki par exemple mutu apesi exemple par film ma Belvi bien par épisode so mutu ayebwa azwa $100 nde lingo olakisa eza vrai eza exemple typique bapesi mais lokwa tellement boza bato mo boye boana problème ya compréhension boya bato mo bokenda chik te yango na bengi tendresse dibinga fo ayeya kosala analyse sur vie artistique ya sila eke bien to eke mabe asala ngo siko na ndenga bien aide nga po na nga bacha ye pe na conseillère ya SB po ye pe ana expérience na théâtre po théâtre ndeza cop na ye ya makambo nyonso te o leo ba ye okoti bino bolo ba si nani Belvi a BBC batu Belvi nda tindaka batu yo bi nani sila bomi combien de carrière ya batu a théâtre ndalinga aboma ya linda otindi batu mama mukolo loko amida mama mukolo loko essaie de paka juma ba vandeli mwana batu ya mutie ba mama mo barata vie pona nini bakimise TV mutu azwaye lisu te na sens te soi-disant Belvi ayokelaka Jérémy Zoua mais Jérémy ye wana qu'on se le dise aosa fier à Belvi ata ndimi yango boye te ntango bato baomona soki ji soki nini wana ezoproduire bagag na ye eyaka fierté ya Belvi mais sikoyo na minute oboyo oyebisanga nana osa fierté asila po bopesi linda chance te boyo oyebisa biso nini boyo oyebisa biso nini mutu osa fierté asila ate mwana nini osila bimisi na théâtre oyo aoévolue nde Jérémy aoévolue na obetele tolo te me na opesa exemple po boya olobo okomi obetele tolo te histoire bachange yango te nyonso bokoloba eza mapapa eloko moko te kopekisa bafilme na biso ekota tozozela innocent ou coupable esila nayebi te lelo fo ezala bakoannonce affiche mosusu mpo toyeba nkombo ya filme na biso ekoya Miss Lolo Yagola Moura botanga nkombo ya filme ya sila ekosala bien botika kotanga nkombo ya sila ye moko botika. Merci beaucoup. Nakomi na ngana suka. Moi analyse mukie na yaki na sala. Yango wana. Bo partager vidéo. Bo aimer vidéo. Famille bota c'est quoi? Ma famille. C'est quoi? Bota ba vidéo te. Et un problème ni yango. Un problème ni bo me manaka la mupepe. Bo ke kolanda ka makambo. Ba fingi Belvi. Ba sali bo. Yango bo mona okboma ka ba commentaire wana. Bino mo boyaka. Darling boyete, biso lingi mafinga te, biso lingi ni na sele video na fingi te. Botika oke tambola kuna. Botika ka biso ba minoko wa Belvi. Toke na ko tambola ka pona otala bango. Faut boza ba vrai ba fan parce que famille bota boza batu, boza ba personne anonyme te, boza ba bato bozo exister. Ba couple ba personne anonyme. Ba existera te, ba lokwa ba goloa. Ba existera te. Yango na lobi boy. Botalaka bozwaka tete que temps après kotala non d'abord première cabine eza Belvi TV deuxième cabine eza Candy Star troisième position boye boke ko défiler na ba chaîne na biso botalaka botika biso nde totalaka ba collègue na biso po bino jamais boleka na vidéo boya ofinga te ou bien boya ko recadrer ba tout te nakena phase opena o bango balingaka te botika ko yengaka boye ba peke mingi ba eba te oza famille bota peut-être koma komo na yo ma famille bota ezawana kokendo kotala te po eko identifier yo ekomaka neti fio makolo poussière atala kasonga asali analyse lokola ye ayaka kaka ayiba kama yele na famille na biso Gérard bimisi ye aye na ye na émission souci na enenga bo analyse na saki analyse a papa ale awa na moni ene pe tali elakisi ngai likolo nini atali elakisaka
alors so oza vrai famille libota koke kotalaka kuna te koke kotalaka kuna te ata balobi si la bini mutakala koke tala te koke kotala te botala bevi na bino soko omoni ke olembi bafilme ano otali yango mingi kita na se kita pena tala bafilme akalakala oyo bosana tala toza bongo focus Belle TV focus Candy Star bisous bye tout le monde bye bye